aye akosi bato singana ndika oyo biloko fait que ça va nous les comme na ba pasta Maka mufale biso to sala papa sere bazo salango bakende te malika yambai Lilo wana atobimisa nzembo na yo na nini tsoyo ndeko na ngai yango eza na pression frère na biso Mike Kalambai père l'amour est sur ça ozole Satan l'amour na yo tia esprit lenda ebele balakisa bango babiloko wana lelo eloba mana ngo sute l'amour na o lokwa kuta actualité ndeza bompo na ngako bimisa nzembo sika peno yepena mambo bazwake Pasteur Moïse Mie, il y a des colos, il y a des maramouanati. Voilà Pasteur Nangai, Moïse Mie, était la soulade. Pasteur Volati a Gabriel. Le Jésus qui va dire que le roi qui est marche nation. Aujourd'hui, de la mimité et cette théorie. D'accord, tu m'inimes. Ah, Pasteur Moïse Mie, il y a sa souba. Pasteur Maxinani, comment il est? Pasteur Maxilo. Il y a des Alaka, Mutamboko, Mutani. Le Brésil. Ça c'est le palais c'est la rumba drane. Batika kolanda fali. Ah Batika. Asa musika mwana mama. Sala musique na yo bien, ozemba na kitinga kitoko. Ozali mwana mama edo musamba la ngai, berado yaya. Parce que tous les gens qui sont en français, ne faut pas faire conseil. Est-ce que tu dis que tu millions de gens Diamond et Tika tout ça clip? Ah? Pourquoi Diamond est bon? Papa pesa mbongo te Diamond yo boni Diamond ko na nani na mbuga o apa fali pupa bato babeta na Diamond soki Diamond aluki bango te chango na mutu no banda lelo soki Diamond aluki bango te bango baluki Diamond ba pesa na Diamond la on est toujours là Diamond ya kana na Congo a sur na longoli ekle o comparer na nani tangela nga ba mise o yo o comparer na Diamond mise ni o comparer na Diamond a apa fali de manga mutu longola kai Omoni biso tout ça va noir. Bila filé. Na longoli net miseza ukangamo. Mwana oyo afinga tata na ye solo akenda musika mingi te. Longola makambo ya maeso na mutu na yo. Demande chance. Si ko na posa $200. Mon ozo ki zaki 500. Timbilanga 200 s'il vous plaît. Sur la longue ligne, la ministre de la ministre de Games. Vemanda. Ibrahim! Na respon na pesa kayo aux émissions souka metangi Congo na yo. Dans un musicien ka obenga nzimbo ya binisa pesa valeur na Beto Olympia de Paris. Et Vemanda Beto Olympia. A manka ki ka obenga nzimbo respect. 500 ans de Zokiamo, Yoruba, Bombakiamo. Oliakiamo, on ne peut pas changer là. Merci beaucoup. Il appartient à un Chili, aujourd'hui c'est $500, pas changer la section à TV. Merci. Quand on prend le tous à fait. Vous êtes diaspora, voici le meilleur moyen pour aider nos familles à l'air envoyant de l'argent ou à l'air acheter une provision alimentaire grâce à l'avenir pour tous, en Angola ou en RDC. Pour cela, quel que soit le pays où vous vous retrouvez, en Europe, aux États-Unis, en Asie ou à l'Afrique, argent, veuillez nous appeler par WhatsApp au numéro suivant. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 heures pour vous guider dans la procédure d'expédition de votre argent. Voici nos différents points de réception. En Angola, nos bureaux sont à Luanda, juste à Kimbangu, en face de banque, en diagonale de l'immeuble Machuda Mandangi. Vous pouvez nous trouver aussi à Luanda, à Ojawenda. Vous pouvez aussi nous trouver dans le province de Angola, comme Mbanza Congo, Mankela, Menoge, Wej, Bengele, Bwenga, Wako, Bié, et puis dans les autres provinces de l'Angola. En RDC, trouvez-nous à Kinshasa, Super Lemba, avenue Lunguvu numéro 1,
dans l'immeuble Bondo Sama, juste en face de station. Nous sommes à Victoire, nous sommes à Kasavubu, nous sommes à Djili, nous sommes aussi dans le province de l'RDC, comme Lubumbashi, Matadi, Mwanda, Lufu, nous sommes à Kimpese, nous sommes en Banzankongo, nous sommes en Banzangongo. Appelez-nous pour effectuer vos transferts vers vos familles. Vous pouvez envoyer aussi de l'argent pour les gens qui sont en Brésil, à Sao Paulo. Vous pouvez envoyer aussi en Turquie. Vous pouvez envoyer aussi en Europe grâce à l'avenir pour tous. Le retrait est possible dans tous ces endroits cités. Nous sommes caractérisés par la fiabilité, la rapidité et la sécurité dans nos services. Pour tous nos contacts, veuillez nous contacter par WhatsApp, plus 1 859 888 45 43, plus 243 90 68 11 067, plus 243 81 3 747 535. Nous donnons aussi la possibilité à ceux qui veulent entrer dans le commerce de vêtements de qualité produits en Turquie. Grâce à l'avenir pour tous, les achats directement au prix des gros de la Turquie. Sur notre site web, tapez www.easycashinternational.net. La livraison est partout dans le monde. Partout là où vous êtes, la livraison est simple et rapide. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Merci Mwana China Rambo. Dimanche à l'élo, je pense qu'il est très très bien. Naye Absinga Glody, Lilo Aéroloba Nini. Après Bumba, l'artiste musicien congolais, est de retour à Kinshasa et Lelo Aponi, Kumbandana Biso, China Rambo sur ces plateaux. Bon dimanche. Ouais, bon dimanche, Glody, international. Et puis, il y a un bon dimanche, tout le monde parlé. Donc, merci, mon anabino, China Rambo, 3e et au-delà de la montagne, les bombo claque. Yeah. L'amour de l'eau est bien. Non, bien. Tous en a base mobimba ya favie là ba elo baza on a kati ba Richel baza ba mettre bambou ba mettre drum donc toujours tout ça bien à bon la plus donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup, merci de répondre à notre invitation. C'était après Bumba aux Ongeli Bisso. Quand même elle équipe très bien Bumba. Ouais, na Bumba na opesa na mbote na honorable na biso liao. Honorable na biso liao na pesi mbote makasi vraiment ya osakana te.
pour makambo azosala na kati ya Bumba bakenda Bumba nde bayebi le roi de la forêt akenda Bumba et puis na monseigneur Dango Bilkington akenda Bumba muto atikelanga pouvoir alongwa na ina makambo wana. Donc c'est ça quoi. Et puis na pesi mbote na les jeunes politaires na ngai Adula Christian Adula. Donc sikazali na kati ya Bumba ba Hervé Mozangi ba tout ba bon dimanche na bango na kati ya Bumba. Donc c'est ça quoi. Voilà, ba bon dimanche na bango, mais quand même est-ce que dimanche les to kana oza prêt à répondre na ba question nyoso o eto na ngolelo. Ouais, naza artiste mbokati. Ma question soki eza malamu na répondre ngo. Na ko musko lo to yo kana bien. Surtout yokani ebisina Glody bon lelo na roloba boy. Glody yo ebiventu ni kutabenga na zamu ta chaleur. Donc ngana zamu ta chaleur. Donc o nous sur ya ya mabeliwa. Protéger base OK. Protéger base nini? Hein? Protéger base nini? Regardez. Ezandim. Mais faut na yeba ki bino ne ba journaliste c'est beaucoup la bino mongo eza yo vela yo papi mboma wala bino mongo beta ka ba papa pour le bagage tout bien que nani ya bino ni ga protéger base otala TVT Beto ni kutu na la samba lobaki atala TVT atala ga ba chaîne internationale ah musique suka aïe aïe tona matanga awa na lingi na ngama buteli moyen te frère na biso wana nani alobaka digicatch baranki mezali awa bakatchi ya John Sina akomi na debana ya même na dai etchenga souci bon voilà China Rambo sur ce plateau fidèles téléspectateurs ba réaction ça déjà belé dimanche à l'élo mais quand même Bumba Ozongi ouais Bumba na ye na beti 4 fois na stade Bumba place na genda ko beti ezalaki mukie ba décida ki ba changa ina no stade na beti 4 fois na kati ya stade Bumba ba image ezali bokomona po parce que kinelinga lobi batie na ba image eza wana na yebi ki na réalisation ya moko ba ko balancer le bateau ya kini image wana ya Bumba ndenge ba concert elekaki ba yambinga kitoko na Bumba na libilo kwa Bumba na melima ya Bumba na sali makambo ya Bumba suka voilà c'est makambo Bumba mais quand même okendaki na maison ni kaka divo to endaki yo mona orchestre non na kendaki na mouvement na bokasi ya Deokasongo na bokasi ya politaire Christian Adula na autorisation ya Deokasongo bon dimanche c'est Kazali boss na ngai monsieur Divo na pesi Divo mobimba bon dimanche na bino donc voilà qu'on est Eric Kasongo na pesi pe mbote c'est Kazali donc na kenda ki bongo ce qui Deo a décidé na kende place faut na kenda ce qui a décidé té temps sur place on a ils ont intérêt na ngai donc c'est ça toujours nazaka na encadrement bazo cadrenga malemi po to kende bien ndenge ba fali pour par règle ndenge ba kenda na ba faire na ba les solo non pas de occasion on est ici là pas de occasion mais sur les solo de occasion ici est-ce que tout dit ma ba million na auto pesa Diamond etika na bongo to sala ba clip te municipal pour nous to kenda ka Dar es Salaam tukutana na Diamond Simba to sala nzembo to silisa audio oh mais papa ils a featuring té donc futa ki Diamond tant to sali ba dépense ba avion na politaire abimisi ba mbongo na ye ba avion abimisi ba moto kenda combien de personnes na même manager na nga na kenda na bureau na nga moko bola plus to kenda ni Dar es Salaam to beta 1 mois kuna parce que ba dépense on a surtout politaire abimisa mbongo Nambongo oyo Diamond azwaki ndeko na ngai ba plus de ba projet ba plus de 50 000 balles. Ko Diamond na imana ba sinimbo. Papa, c'est la question mon frère. Yo ka ndeko na ngai. Yo lo banga ke po Diamond na imana yo asingaki mbongo. Eza collaboration utaki ndenge nini. Faut kolanda lisolo. Tibino bolenga kolanda lisolo tia ndeko bimana kuwa boko ko beta masolo na ndenge na bino. Ngazo le bela eti ala le bela de ba TV. Ko ba TV ne mbi ba ta la biso. Ezala yindingi nini maison de production na biso et contacter Kenny asa moto asala ba clip ya Diamond pour asala clip ya ser na biso mo azana kati azana kati production ya maison de production Manuela basali manani ya Manuela basali clip ya Manuela tant basali clip na ye à partir ya clip wana ne ba manager na ngai balobaki ke basolo na Kenny bazana posa
il y a beaucoup solo na Diamond ba pesi manager à Diamond abimi ba solo lina ba manager na biso ya maison de production et puis les places tu es kotaki au clip on est salama na Dar es Salaam bo pesi mbongo papa ba pesa mbongo te Diamond yo boni Diamond ko wena nani na mbuga o apa fali pupa yimo Diamond mikati bato ba imbana Diamond ba futa Diamond pona yo mais muto a contacté artiste ne singa na fa na ngabo Christian Bella na Dar es Salaam kuna looking ngai siko no sandeni o fatanga l'art boto sala ka musique o fele bo na tuni siko bato ba beta na Diamond bato ba beta na Diamond soki Diamond aluki bango te chango na mutu no banda lelo soki Diamond aluki bango te bango ba luki Diamond ba pesa na Diamond l'art on se comprend oui oh bon les tissus là Diamond yaga na Congo suna lungoli ekle o comparer na nani tangela nga ba mission oyo ko comparer na Diamond ya yemba na ndeko na biso innocent pesa mbongo soka yemba ki na innocent soki innocent pesa ki mbongo te c'est ki yemta luka ki innocent et ça simple c'est le mot ça simple ndeko na Diamond azali kolo bagazi papa mission ni ko comparer na Diamond a part fali be manga mutolo mula kai sigo apa egle mission ni ko comparer na Diamond tangela nga yo mtolo bana yo kayo asante ndeko na ngazate eza aka pesa ki $100 ya mbongo producteur na ngamoko parce que azana posa na kuma likolo Diamond azobeta ba featuring na artiste minene na États-Unis wana place Diamond akino beta ba featuring ya minene kuna fali ku ba egle déjà azala déjà kotukuna siko c'est qui ngana comme grand na sa grand banaki yo pesa ba prière de Yoka Songo, tout ça na mabondeli, ako kisamo parti on etikala ki tozonga Dar es Salaam. Donc pesa mbongo ndambo tikali ndambo. Mais to pesa ki une grande partie to sali boulot ya audio et papa, bato wana ba beta musique repasser. Eza lo wa biso te ka ba bengi nani jatamisini aye abwa ki azumbo kuna kei, ba bengi nani aye nani ba animateur on peut basila na bango. Monde ba kombozo ko makata tata nazo luka nani no luba. Je ndaku na tangi pa za vinanga. Animateur bazati na mboka surtout china ba chanteur ils ont ba bengi fali pupaye ayembi bachela nae Diamond azali kolo ya kusakana ti ba fait quadra ko ramani sonya mbela pesi bon dimanche ici gazali ayembi force ya Diamond a bengi ça fait quadra kuna akate la fait quadra chiko parce qu'il y a muto luka qui fait quadra mon business on est sala onde ozaki omona bato ya luka na bato ya lukate yoki na otala bongo toki na oyemba na mona bato ya luka na mona bato ya lukate na congolais ni sole beta ma peti et puis tant to combien na sux ba masabi bazana ba Dar es Salaam wana ba fanda ba beta ba nduli na sole bi marabe ki ya luka ki yende ya luka ki c'est ça ils en ont simple ils en ont teke suna imbi na Diamond nde na l'équipe mission surtout à Congo à part Fali non Fali pour pas aigle. Voilà, merci moi sur ce plateau fidèle téléspectateurs Yaouli Nams. Merci au TV mon corps à te belé. Merci à Jérémy Converse de Baformer quand même tout le là car à maison d'Ivo et d'oreille les solos nayo na quartier latin chez Kofi Olomide Boussoukine Ndengeni. Ouais, quartier latin proposa qui Bercy Moana que les solos moko na ya tout fanda tout solo là. Tout solo là qui m'a solo et les gars qui très bien. En solo par rapport à ma solo c'est na kiki na chamutu na kati ya quartier latin na bakisa mo konyo na za nango nga na yebi. Donc pour mon qu'est-ce que non pour mon qu'est-ce c'est trop dire. Ozani. Nga na za mutu na ko bo masu qu'est c'était na niveau na ngai. Par rapport qui na beti déjà na ba grand trop. Papa na beti pa Félix Choisé quoi mukwa bongo wa salanga pona za la bercio pa na yekutu baninga muta mekate so muta toucher na fungula pena elo wana bazo benga mikolo zo bank sabatuni sata tuni sata 2 so sata 3 na ko fungula ta sata 14 so muta meki pona monstre pona beta sala munene pona ka obenga nzembo na linga ba vantir kutu maseki kutu pa na yete pa ya pa na linga te et puis na beta pa le roi de la forêt na beti pa ya cheta na beti kuna na beti pa héritier Watanabe na beta tipa ba papa wemba na ba first class ba dream team na sali pe trop na côté de ba dupe mbongo trop
Si on a mon pena banana ko luka mo malembe na minute na linga na sala de chemin na zo sala makambo na ngai international et puis na za na contrat na nga na quartier latin mais tellement babilo oyo Bercy asenga ki na quartier latin na lobité ke kwa za ko rama na za na mbongo ya opesa monte mais tango na ba kokisi ya monte bon ma comme na senga na ruba na TV pour dogi les solo c'est un qui au senga pango au sagi ba vidéo pour toi na ba vidéo tout à l'heure à mambo senga ki na mambo baki Chico. So na sengi lupango. Lupango kutu pa kwa déjà le mois et le mois on dit aboyega sable. Babongi mabeli. Bon jeep. Bon jeep ezani pa quoi. Vi quoi de mambo ta yoka sa bambo. Yoka sa bako j'avais quoi de vimba ngane zalani. Ana mbongo tona ko megate aza diable. Ni simba ke. Oso comprendre. Asa mbongo na ye. Ni siko simba. Eloko simbité ezaki ba pesinga ba biloko wana te moyena banda boulot ezate. Parce que Bercy a outa prison. Bercy va traiter muta ba loyenge. Ya fukanya on a tie loyenge te. Solo ba bien kuluna. Boso tie kuluna était pas ayi muta ba loyenge c'est ka kuluna. Baba bindo be bazala bata ba loyenge c'est que baba kuluna. Babili bazala bata ba loyenge ba bunda na balasamba baba kuluna. Ba ya jaki baba kuluna ba beta ba mvuma ba mogote baba kuluna. Donc ça va. Ton division surtout na ba bili na ba ya jaki ba watana ba kuluna. Oso ba maramdo zo kotsa ba tukwana. Te ba ta pression kasi na wata ba ngwana. Quand lui, on dit que vous pouvez faire un box, la box, à comme Kuluna. Et sport, ils ont dit que pour tout ça, on peut mettre un peu là. Quand on est là, on va mettre un mot, on va mettre mon salon, on va mettre un blé, on va mettre tout comment ça, là, sport. Mais on a besoin de on va me garantir. Mais on va me garantir. On va me garantir. On va me garantir. Papa, on a mon angiri. Naza mwana yangi bondo longa naza ngiringo tonga nasala mwana ya faviela tala venga na créer monde faviela babenga kanga zepekero nasala ba jeté wana kirina te kirite ngiri mobimba monde entier à part honorable na biso respect dire papa social bombo claque ya sala ba jeté nga naza mwana ngiri naza bena ke soko chito chi mais tellement ko masolo machette on be solo machette bakatela ngo bakoni na kokozwa pe na bakatela ko simba ngo ko simba na ndingi na nenga baga papa nanga atakutongo na simba machette na bamba na nenga baga mais si yo kadaki na beta da ba 45 000 fois prison na mutemu nga so na simbi chette za pona bomba mutu. Alors je comprends so ba wa na simba machette c'est que na beta da ba 100 000 prison na o ba kosela nga c'est que beta ba 100 001 Nazande mutoyo ba leader ba linganga mingi parce que naza chaleur o le roi de l'Afrique ba ki naza chaud naza la chaleur naza muta pression OK c'est naza muto libanda ko finga leader wana ti na quartier latin soki marché quitté eza par rapport ya ba administration na bango bambongo na bango tam soki bazoluka pe kwata ko tsana no mokie akangisa ti ba kangisa si ba ça ba na ba chaleur nos anons c'est un kofiolo vidéo simba yo mon baso mital jo mo abile na boza merci na lo malondo yo komi ba fe kwata si yo ndo za hôpital yo bo hôpital la ko de ba beto ni kofi no la merci va la boza tout le monde est là va la boza merci on a permis de venir l'ambassadeur mais na lobi to lo banane boy to bebisa lokola ka obenga nzimba loba to bebisa nanu na verbe ba loba to bebisa to bongisa sima ne héritier watanable la pour ga kosa no sera moto na tembe to fanda te mais bo umela te to fanda to umela ko kabona na biso na ye za makamba nzambe to kabwani kaka boye mais un esprit to zesiga moko on se repose na nini la séparation la séparation na ngana bon séparation na ngana goga asunga trop si asunga trop bon on a si ko sunga o sunga nani mais tant on a sur les KTV na zo ba bola mo pona na zo sunga pe yo mo se repose na nini la séparation on a na pesa ranyon sona bolingo mibeko pe misala ya papa Simon Kimbangu parce que eza makambo nzambe tatandi muta dirija rabiso soit le moment où tout ça la na moment où tout ça la izanga itiza mabongisa nzambe esenga ki bongo pour ceux esenga ki pe bongo te banimateur lelo ba itam susu ba na mouvement ya la team lelo itam susu bange ba yebana te et puis tam susu ambulance nde bazonga ki bange bazala na moto tam susu par exemple bazana moto siko te tu vois
tamsu bapoto pe bauti okende ba makambo auti ko sala ba disque bauti ko beta bango balingi bazwa ngote. C'est ça. Ils attendent. Tout tika temps na temps. Voilà quoi, bombo claque. Tout ce qui attend, bah, l'épisode TV, on va te belé. Merci à plein midi, bonne aigle, bah, l'épisode. Mais tant que tu es dans le solar quartier latin, on a, on dirait yo, on a un orchestre au Kendete. Azana raison. Naza son orchestre au Kendete. Le sambo na biso eza lokola nazana maboka Dioka Songo, achaka ba budget na sala makambo nazo sala. Pour makambo nga nazo sala et si banimateur tout ya Congo barata yango. Si on a une force, il faut voir qu'il a un flair. Na kinda liboso na bagi naza suna temps obeta no kesa mututé mais naza na temps ko aider ba okese. O ba okese ni ko aider na nini. Bon ndeti ba okese tout au Congo. Okese nini o ko musani matériel boka nanga. Parce qu'ils ont qui non aider ba animateur tout. O ti ko lobelo ko mungo ah nini protéger base. Ba o ti ko souffler nga ba lubi kize logo ya le roi de la forêt big boss. Vous comprenez? Bah souffler na non, bah souffler na keze le roi de la forêt big boss. Na ko zo atteindre Rolandil, na ko zo atteindre ko tala mona YouTube. Nanu natali yango na YouTube te. Na ko zo atteindre ya ko tala mona. Tala TVD. Pour na minute to bando tala ka eloko moko oyo cha biso souci. Ni. Ya frère na biso. La bala sala basa balinga kila kufa. La bala Zembo wana boyi bien ngoti. Yango ndi mtekangi YouTube yango ndi tozotala. Uzumona eti ba souci te malala na bama bazela kinai mitambu na tele na ngai na kufa tuwe na biso nani Malika Yambai oh iloko wana atobimisa nzembo na yo na nini tso yo ndeko na ngai yango eza na pression mais quand même makambo ezo leka entre ba pasteur otala eza la pression na pe je me sens bon la place. Mais quand maman ba pasteur aux les capotes là. Ils a souci fort. Frère on a linga ke trop mais talandenge baluki façon moko ba salir kaka. Mais sur les ma bon sanzambe, ils ont ma bon sanzambe. Sur les batamokili, frère, sur les akouti à batamokili, m'baï comment on frère n'a vu sur Mike Kalambai. Père, l'amour est sur ça. Aux autres Satan, l'amour a un esprit, Lenda. Batebele balaksa bango babilo wana, lelo elo bamanango souti. L'amour a un le roi coûte actualité n'est pas bon pour n'avoir de binisa nzembo sika. Nzembo sika peno yepena. Mambo bazwaki mai. Ya kapena na nzembo moko sika. Lela sikoyo ndenge basali yo. Na biga mission oyo ko ma otala yango. On a conseil au PC. On na ba pasteur Moïse Mbiye ba monyoso. Pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye ti yaza likolo. Yaza na makamwana ti. Wana pasteur na ngai Moïse Mbiye. Yena tuna ki ende pison de lobini. Moïse Mbiye était la scolaire. Pasteur voilà dit à bien. Le Jésus qui va dire que le roi qui est martination. Aujourd'hui, de la liberté et cette mairie. D'accord, tu me dis, Pasteur Moïse Mbiye, Yaza Suga, Yaza Magamouanati. Pasteur Marcelo. Yaza Magamouanati. Pasteur Maxinani, comment ni nani? Marcelo. Pasteur Maxelo. Yende Azalaka nani, Mutamboko nini, Mutani. Ya Brésil? Ya awa tuzarane ya Pasteur Marcelo et bien. Tu n'as pas qui image moko balo ba ki Pasteur moko apparemment on dirait Azamu ta Brésil, façon on a Brésil, aye akosi batu singana ndika. Oui bilo fait que ça va nous les comme na ba pasta. Ah mais so mo jana moye bona nini tata. Boli mo bibe ko misala baba si mo ki ba mo tigela biso uye. Maga mo fala biso do sala baba sere bazo salango. Bakende te. Ya, matati. Mata. Ils allaient les autres matavions. Là, le avion. Voilà, merci moi sur ce plateau, mais quand même, Mano Sambela raté. Ba musicien. Tu vas misser Sambela Rabaza. Ba misser Sambela Rabaza na bango. Ngala Sambela na kimbangiste. Na Sambela na kimbangiste na za mwana papa. Mais il y a un système, Bouddha Milimo Forever, Bombo Clap, c'est lancé.
Parce que place n'a pas ensemble là bateau tout va comme kuna bateau tout va comme kuna tout le monde va comme kuna ba yé ba mu so banani ba mu tout ba musicien ba nanyo yo ba mu so ba joueur ba yé mais tango bato bazolanda esika oyo ya mwana ya ensemble ya lakisi bato nzela solo ngandi mutu na kozwa lipamboli koya pa na ngai mais tango nazalaki na banzela oyo ya kipako de friend tsuri de mbanza bato babande kolanda te tango mutu azolanda agula kaita suki wa akaita suki na salon ya nani ya salon na ministre bobo ministre bon ça va tochega bobo ministre na ciseau d'or ça va pas ciseau d'or ça va pas bobo ministre international ba quoi faire oui ça va OK côté la fini ciseau te la pesque exemple bon ça va ba tutu ba komisoko ke nolanda ba kataka nengi kaka glodia kataka na nzela wana tsaga wana lokula ya fali pupa mais pourquoi pour pas comprendre yo bango sur bakota mais quand même liso ça là ouais troisième et ça là toujours rôle dans la musique liso bon liso ezaka ke pona bima na nzela na ngai moko par rapport que fali pupa ila biso musique internationale musique repassée ba tout le lobe ba konu ko betango le lot mon banzengo tout comme ça tu vois moi je vais pas serrer tout et pourquoi tu me dis bébé tous les gens comme ça na français ne on a été faut na pesa conseil mo boy motika kolanda fali ngai bato baolanda fali batika asa musika mwana mama batika sala musique na yo bien ozemano na lingala kitoko ozali mwana mama edo musamba la ngai berado yaya parce que merci côté na oyo ya matumboli otika moloni papa te côté au parti au pena banato bandi parti ya matumboli banato bandi émission bato bazola na ndako na tumboli ndeti nani nazolo baka ba réalité nazo pesa toujours ba conseil ndingi na pesa na libanga la télévision. Mais la TV, tu sais, tu vas voir la TV. On a récupéré le moment où il y a pasteur de 1000 essais. Allez, Zouamel, tiens, tu vois la TV. Papa, si on a un homme qui a un zondo. Eh, les amis zondo. Zouamel, tu vois la TV. Shinta Baroko, Bareke, Shinta Baroko. Tu vas pressionner à passer à ton lycée là. Yaya, il s'avère, moi, écoute la TV, père, fâche. Mais si à reprocher, on ressent moins de la télévision. Non, la TV peut ça là bien. Bah reproche nous pour qu'on la TV bon to kanga ba puissant ndeni. Ton pasteur azoteya, pasteur Moizimbi azoteya. Je vais vous dire, ouvrez la Bible à partir des psaumes idées. Ça veut dire quoi? Na kan bon psaume idée on est laxini. Na ke ba batangela botangela no psaume idée on est laxini. Omona molaxina ngai abandi otangela nga psaume idée la kisi ya we pusana pembeni bayini nanga bazomeka nga bwe niti la ba moment où biso tozana ngo iza ba moment où bato musu bazolinga biso to évoluer par rapport bazomona ke bango ba komila na suka ba pecho mais yope balobi de pobeta libanga simba aso mais na beta libanga bato yoka ki libanga eza musique libanga eza musique repassée depuis pesa biso libanga on dirait ya eza musique repassée kalwana ya nini suka kawa ya eza musique repassée na côté na zongi na musique repassée te na yaki na chiffonner mbangu na aider bato par rapport à la animation comme tu as dit, na chiffonné na ye na ba VW na ye na ba okende okendete na ye wana na ba madaba kitana madaba dia donné uji mama papa animateur ni na ubwa kabuwe na bokese nyoso animateur ni na ubwa kabu papa bana bakubwaka na yebisaka bango na Afrique mobimba même Zaparo na boisa yebi ki Bercy ana ninga fait na kitu ana za diable ngana iya na boisa na boaka ko lo moni sentir kabilanga kala sko sentir andi même pas te poya ba Zaparo ba yebi les seuls animateurs au ringa na ko ba kina fandi bo na zo yo kabina ki azo bosser et ça monseigneur Dangwe après monseigneur Dangwe na sa animateur au ni au à côté animateur aboka na ngai hein mukie na ko ba ki obige suna tangi te ta su bono ko bi mutuma be na ko bi ma te ça va na zu identité tango lo ba bongo na identité tango lo ba bongo na mboka o ba gendarme ici bazar tout cas du bazar na mboka oyo ba mososo bazali quelque part ba bi débordaka bon animation ça va pour la chantier ndeko na ngai animation ça passe ndeko
Et là, on est dans le leader ou dans l'orchestre, surtout, bâti la animateur, bâton babouaka. Batu bile ba ndako lobanga na beta ka générique nzembo mbanga imote papa nzembo wana libanga na ezana valeur ba rumba ba. Mais beti générique no fenta au fente biso zo ba beti. Au fente biso ba 18 ans. Ba 18 ans. Tita na moza fente. Na pesi ba mo fente. Yo mo lo bien. Tita na moza ni yebsa tita na moza. Mais ba 18 ans. Kasi tita na mo nini. Quand on le 18 ayo ba kité ayo kaki. Po amona ngo ezwate amona kité amonaki. Titre na moza fente. Tout ça na ma kamundenge fali pour passer là qui international. Ce que ça pour fente ça chiffonné. Mais ça chiffonné fait ça dans la limite voilà. Et ça chiffonné. Et ça bongo ils ont cadré animateur tout à l'aise basa na tout basa na bande. Na za le roi animateur basa na boké ça va touter. Quand même ba générique bimi mikolo. Oh c'est pas la générique ni bimi mikolo. Deux qui générique bimi mikolo. Héritier Watana va pési biso générique. Héritier Watana va pési générique, a béti bien, mais ils ont style à Saïko. Ils ont style à Wignete. Ils ont une innovation bien denga minyango, animation, animateur, bazo gangate, a puis Sambila Soganga, Azobo Kandadou. Ça va. Il y a protéger base. Protéger base, il faut nous attendre Roland Lango. Au monde. Animateur bazana mboka mais bazana ba pression biso tozana moté. Il y a des plics pour maniance. Des plics qui na loka ki générique na loka ki générique na ye babunda bunda ba okoma pona no ba comité bana bazobwa bana bazana no bana mike bazomela na ba biberon ba okoma. Il y a Fabrigas d'idéologie. Fabrigas yo da molodenda yo da molodenda yo wala ça va bien on a ça ngezi kana na ngona tongo na brosser. Ça va quand même. Pour Sodamo Wazana et Makasi. Il y a Binafilé. Binafilé, animation kitoko, clip kitoko, Makamizo kende bien. Il m'a dit déjà que Makamizo kende bien, c'est Gazo kende bien. Mais le moment où on a singa kana Binafilé, Azam Tunangaye. Au monde, biso tout ça va noir. Binafilé. Ni sous Mikolo, ils ont mon anazo talarati. Nazo kanga ngo lo mettre Guinness mina filé na longoli net mi sweza ukanga mo mwana oyo afinga tata na ye solo akina musika mingite et puis okanisa okomi menzoka bambongisi o nzambe alingi apambolela yo abakisela yo tam susuzu zo ngote pona ba bénédiction susuzu kimsa. Ils ont le rôle en gagne na TV na comme finga ka obenga nzimbo. Ils ont la sensibilité bien affilée. Tu mon frère olinga nga trop nga pena linga trop. Sala makamuna obina filé, o sala makamuna minene ndeko. O pesi ba musicien ba kaminyo ba tunsu pe ba la idéologie na yo. Ozo signer, ozo voyager, ozo mi ba musicien ba voyage, place ki ba musicien pepe ba ko ki mape. Pour ba musicien oyo ba ko ki mape même na ba frère ici derrière. Musicien ko kata pe akati pe. Mais tant ba musicien bazo ki mate, ba na confiance na yo, yo poza na confiance na bango. Bosanga na bosala lelo na bino concentré. Longola makambo ya maestro na mutu na yo. Tu vois? Un frérot, longolango pena na mutu. Longolango kitoko papa. Obeta banzimbo na yo batu bayo kaka. Opeya ba karna yo, opeya ba mapangu na yo, opesa ba ministère makamu na yo, sala makambu na yo. Ndenge yo po longola sous lunette. Longola dans lunette, wala longola bien. Na longola sous lunette. Mais fona ye ba lunette. Qu'est-ce que ça soit question na nga? Oza question na nga. Kasi fona ye ba non. Yanga kaka te. Yo longola kaka. Lunette bila longola li yuma. Wana longola li mutu na nga bina fili. Yo longola na lo bibo ye. Émission na ngati. C'est. Donc wali lunette na respect na pesa bayo Glody eza lokola yo longola ka lunette. Eza lokola journaliste to ka lisolo biso tozala ka bana mike alinga tombola papa na biso mo be pantalon ba besa ka mbata. Nabi mi so les hommes na soute. Que olongoli pe ni pata ka mettre il y a problème te. Olongoli pe na beti ka yanga. So omoni na zero moni na mona. Ndeko omoni mauto o la beti la na libanga beta na mtu. Ngana na beti. Olongoli ka na beti ka yanga ti. Wana conseil pe si na fi. Ah, na yo ile tibe ko pesa conseil ya sele. Sele ya ko aboya watu pamba. Azo luye ya misi ya bia ya kimisi. Meke kimisi. Apisa zo ki passeport. Pardon. Na bien. Yo zelanga na poser question là. Bandeko bana mbayi bazola émission na biso
Glody a posé question na ye. Merci à répondre. Yo na lobby hein. Il y a bien fil le les lunettes. Moninga na yo. Par exemple, dans ce pays ça yo dans ce pays ça yo question il y a étant sous fali pour pas wana longola bon moni mi so mettre games. Ça va. Longola mais sinon peut se faire. Il a fallu pour pas. Conseil au PC bien affilé. Ah, voilà, papa, oh, PC bien affilé, yo mon affaire. Nanani, affaire rigolo. Si vous, ça ce n'est pas les zoukés, c'est la Roumadran. Ah, musique, ben là, musique c'est le moment. Au moins, est-ce qu'on a les lunettes derrière? Ça, ce n'est pas les. Comment on dit, il a dit quoi? Le gars l'a dit quoi? Ça, ce n'est. Comment? Ça, ce n'est pas les zoukés, c'est la Roumadram. La Roumadram. Merci beaucoup, merci moi là sur ce plateau. Voilà, tous on a la régie, tous on a fait. Au dédié, on en a un dimanche à l'été. Ouais, fin c'est un dédié en gros na le logo mo na zo beta kalami tezoya mais nazo ça l'effort voilà fona longula nazo ça l'effort ya okuta na gouverneur na biso Gentini Ngobila pour ngolo misu na mo konti na peka ga no rôle net boy na mo konti pe misu na peka ga no rôle net ya na ko filo te zela no mo ko musi pour ta makasi na lo bala ya vikwada nazo beta nzembo moko eza pona makamu na biso ya kini bopeto mais nazo ça l'effort ya roya na bureau mokonzi pese la ngai penza mitindo bayamba ngai ofu bafungula porte na kota oyamba ngai parce que nzembo wana eza pona avantage na biso ya mboka ndenge mboka ezokoma soin makamu surtout kitoko parce que na moni logo na ko pesa pona yo on pesa pona yo te na ndenge ozo komisa mboka. Dernièrement, on a eu les capena dans l'équipe côté ya ba ngingi wana donc ina habité na langi na ngingi na la muki na monde tina na za na Dubai ba préciser kota makambo ne surtout kitoko mokonza mboka vraiment coup de chapeau sala makambo zo sala me ba yamba o yamba ngai ndi mokonzi zela na mi pese na numéro pardon 081 91 111 01. Donc biso ba itosenga ba rendez-vous kaka boina TV ya boya TV ndele kaka moi rapide quoi. Donc voilà quoi. Tout à l'heure, balwa de la fouille, t'as aucun doute, tout ça, on dit à ce gars, ah, on te fout, mais rapide. IGF, c'est la colette, IGF, c'est quoi? IGF, IGF, pardon, attends. C'est la colette. IGF, mais non, c'est comme ça, vous battez, merci. IGF, les amis. Nasali na bumba makamsu seleke na yebi na ngapete na mona batu naza mona batu ti bon ngai makambo o la naka tu na moni fali ku fali ku IGF ah IGF na mona ki IGF nzembo mungu be ka benga nzemba yemba ki ya abongisa mboka makambo ya mwana IGF c'est ça mais makamsu tu na kenda ki te nazala ki te ndobu na ngai ozana Congo te papa bumba za na ngalo kwa Congo. Mais ça peut vous m'attaquer avion pété. Ah oui, IGFT. Papa, expliquez-moi IGFT. IGF, vous avez dit que vous avez dit que vous avez voilà les IGF. Voilà, Vemanda. S'il vous plaît, la relation nous a pété aux papa. Pendant la route, vous allez attaquer au Codico. Vemanda chante vraiment, Vemanda. J'ai là dans le lunette. Vemanda chante. Si, on a posé $200. Moi, je suis 500. Tindilanga 200, s'il vous plaît. Sur la longue ligne, le ministre va mettre Gims. Vemanda. Ibrahim Yamalama Limbisanga na la papa. Merci. $200 tu supposes dans ce là. Jamais Dieu quand jamais on t'a $500 papa. You fais une robe de bah payer $500. Oui beli mutuna makoloté au bombe on peut la poche nous. Araba pe ke chaque kima mbang ve chaque bandi mbang. Manga $500 ngo abandi mbang. Ah V.
na resto na pesa ka yo ose mission suka metangi kombo na yo parce que ngapi na mona ke le kene mission na internet ou lobby ke na mona ba ministère ba waze ko bazo finga ngai boy ngana za musicien ka obenga nzembo ya bimisa pesa valeur na Beto Olympia di Paris et vraiment na Beto Olympia na éviter ça sous série wana ngana za live. Tu as un problème avec mandation? Non. A manka ki ka obenga nzembo respect. Ka obenga nzembo apesa ba nzembo ya belé na mboka o baba grand batu ba yebi. Et puis a beti sa ba ministère ba sala minene na poto. Et puis a mima ba ke bela ega ba ke belé. Ka obenga nzembo na manda chance ndeko na ngai. Toti ka ba vantiri ko. V 500 na ndozo kyango yoro ba ke bomba kyango. Olia kyango o na ko zo kususu zo zo pas changer na o. Merci beaucoup. Il appartient un anjili aujourd'hui c'est $500 pas changer au la Samsung na TV. Merci. Kana kwa na bomba kyango na kwa na bi kabitu. Those offenses. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Vraiment, réaction de Belé, dimanche à l'élo. Merci à Maître Lazare Mbouata, Bouta Labiso, TV Morobato Belé, mon général Sylvano Kassongo, n'a pensé n'a pris nous le bika, bon à propre, et puis n'a moteur sur ma code. Nous sommes sortis na poche, code mondial. Willy Moucheni, plus 1, plus 33, plus 44. Le code mondial, Willy Moucheni, pourquoi pas. Boss Robert 277 et sur lui au Somba billet à voyage tout nous ça démarche à voyage nayo agence des Moko agence de voyage académique guide les assure avenue Nyangwe 117 on a Lingwala donc juste un rond-point Willery où on retrouve agence de voyage académique guide chez Oleco et Azawana Junior Aligo pour na faciliter pour na bah démarche, il y a Visa et Junior Aligo. Félicitations. Et ceux qui est très bien au niveau qui est Schengen, agence de voyage académique guide. Voilà, fidèles téléspectateurs. Merci Moana. Yes, I. Réaction est belle, hein? Oui, réaction est belle. Fenti, yango na nepsa bango za fenti. Yango moni pekeza ka mukuse. Donc générique ngo ya mukuse kaka fenti na pesa ibana ki pour ba comprendre que chiffonner côté à la carabongoté. L'animateur bazar mais il faut pas temps pour travailler parce que bisope va place auto comité aux qui temps à travail. Tant nous aucun dans page intermissi nazo gogola ngai nazo travailler Bilkington tozo gogola ngai tozo travailler et puis les lots na comment place au nazali donc tant ozo mona ngai ozo mona batutu bazolanda na se ba seleo ba brigade ba mwana na biso akima na poto pe tu as combien pour là comment on manquer nga pa ba roi David donc bango tout ba kérosène kutu ba Diana bango et puis na pesi bon dimanche na mboshi di passa yo lo va vraiment na pesi yo bon dimanche merci beaucoup merci na nyoso ça la pour ngai parce que vous reconnaître que Bercy moi na mutuatikali na charge na bino obotika merci na mboshi hein merci voilà merci. Léonard, on a tout ça à gérer, mon quoi. Ah ouais. Yo le bara, on a dit qu'on a animateur, si, dans un maître animateur et tout. Ok. Ni fabriqué dans la maïs ou ya chanter, dans un maître animateur et tout. Ok. Non, tant qu'il a 10 animateurs. Eh bien, bon mot. Bon, qu'est-ce que c'est nous? Donc, il est malin, mais yo kangai 10. On a écrit na bango moko. Mais l'animateur on a écrit na bango faut bazala pina ba kombo et puis ba sala makambo bazo pena ba trophée na mboka. Boloké identité. Identité déjà abokaka bien, biloko na ezalaka bien, aboka biloko ebele bien. Moko écrit na moko. Kina yimsusi zala ni kio pina na linganga mingi oyo na yokela ya bimelelaka supo yo ibe moko edinga asa de akandi matia biloko ni na yoka lukango ba o ezo ile honest o ile nga esfini ese zala na oboka be ndeti mtamsu speza ete yo na yole zala ete yo muniki ba biloko ni na yoka ba biloko na ye Babylon est des ce qui est na ubaka na témoin de partie on a ndambo eloko moko abwaka yo boza mokonzi eloko moko ya abwaka esala succès pena auto ebila ye ezala kini
crime moko aboka kaya kitoko mais ye déjà ça va tant la bloc ne kimingai ça va atavaka bien brigade boloke ba faliti ouais boloke atavaka bien brigade Sarbat aza bon animateur brigade pas aboka bien mais ndinga na niveau au place inga nazali brigade nanu akomi wana te koko mate boamte ba créer brigade que y a la rôle de l'eau n'a été tant communauté monter ça sert à rien y a un truc à boire avec l'eau n'a quelle idée de bon amour banalia gajenga yo ben mama na bana na ligina mona ndo mona mudie qui na yana mona wengi pona lo bana le roi de la forêt big boss qui na zongi na wengi ezala rapport déjà na zala na wengi tukutana na wenge tukutana na baba David tukutana na bana na biso nani baba Robert na frère nangai Prince banani frère nangai Prince c'est banani bana na biso baba David bana na biso baba Robert frère nangai Prince merci loin no bakri vous comprenez loin no bakri donc c'est ça vous boire raté mais ndeti loka brigade lo nini ya brigade na ubwaka aza bon animateur aboka bien mais na niveau na nga brigade azate parce qu'il y a zo ata ya komela yop na poto azolia grec nga na zolia bakwanga ntinga na zo charge ya travail eza différent j'entamisi niveau na nga grand animateur ya mboka animateur au pinza asimbi charge ya BCBG donc aza grand animateur j'entamisi grand animateur voilà kuna la mona yoka subakite kuni kumaga suve kagata suve ale suve pragata suve c'est le Oscar c'est le yo abatri na ye mais si au plan na mona ka sur le abwaka moi no bandi mabe osubeli courant moi no bandi mabe moi na subeli ayebi ke courant so osubeli au kangama moi no bandi mabe tokena subeli courant tokena animateur à fabrication animateur Chomi tokena Chomi Chomi animateur Otamolo dendio dendi iyo male sofra bro tela biloko mususu na zoboka ngoza mabe yango mona zoboyaka il y a rien fait d'avoir vous me fallait ça la boye le saveur de ma peau moi je souffre de gaz ambulance aza bon animateur aza animateur moko aza bien mais par rapport au niveau par rapport à force il y a puissance il y a makambo bango nanu biye nanu akomi na niveau onga na zate tu vois niveau nos années niveau na ngezali na sali ba biloko mingi na sali pe trop na bokese na kotili bokese mbongo trop na tamboli trop na za na komo na ngeza komo na ngeza la Bercy Messi mais na ndenge na tamboli trop na za Cristiano Ronaldo si on a une équipe on a beta ambulance ça bon animateur na CPL na ambulance mais na niveau na ngana na comité et le koni na CPL na ambulance félicitations mon frère au créer caché na yo merci beaucoup hein au créer caché na yo courage d'abord que le flair kende liboso mais na niveau na ngai ambulance nanu a comité c'est d'accord moi monde entier ba yebi parce que tant ozo mona animateur azo boka na caché ambulance na wenge ça va et puis ba ego c'était courage bozo diriger mona na biso wa utaki na makambo ya innocent bien moi na innocent mona na biso animateur na utaki na makambo ya innocent nani innocent za makambo ça makambo innocent wa Vodacom voter ngati na WhatsApp oya koma na animation koma ubwaka na wenge nani komba mboko na linga wana kende pona zala Jamaïque ça va ndé bozo diriger bien puis mbote na papi ka kol c'est bondo bozala ka toujours libanga na wenge bomema wenge liboso c'est d'accord c'est dit qui na ye c'est moni c'est dit ka chaka termina be obi ko so boka te achaka termina be de ko bandi ozo boka te achaka termina be site yani moni moni ba teme mususu ko tala no caméra bien te yeso na ngole linete za lokola na zolo kai moni ba teme mususu bo chakaga eza mabena ba musique so mutaleki yo ndeti ngana leko na loba na TV ki ba animateur tout ya Congo mubimba na ya final ngoli kutu Congo na ci Afrique mubimba muntu aleki ngana kubwa kazate
par rapport à Niébi on a ça. Et puis, l'idée de l'orchestre, c'est tout. L'orchestre, c'est tout. L'orchestre, c'est mon outil. Tous les leaders de l'orchestre, c'est Baïbi Keba. Moi, on a besoin, on a diable de Tasmania, à sa bout de forever. Si on a un niveau, on a un niveau par respect, on a un niveau de leader. Parce qu'il y a un bétinzimbo, ça dit succès, on a un niveau de leader. Vous comprenez? Et puis, on a vu, on a eu na sali featuring na Melissa Yassani. Melissa Lelo a ébani monde entier. So tani fimu bo la sabazemi na TV nani na YouTube. Bebo, ibo wa kitu makasi ana Melissa. Ngo mama ibo na Melissa. Ngana yemba de sana ba anglais. Na ba na nda fali pour bakala. Sorry baby, oh sorry baby. How are you forever? Na yemba de na ba anglais. Tango zomona mtu msozo yana ba français zo luka. Et ça bien pour évoluer. Mambo lo ba na TV ba tinda rayo. Ah, papa nanga, responsable le rôle à Betsy Boé. Papa na bana, asala ba bêtise na TV. TV za place qui tsaga batu, et za place qui tombe la batu, le bive nanga honorable pas chopanda. Parce que wat babi, aujourd'hui maman mo kozolo binati. Ndeti makamuna nini? Nga makamuna ngezali ki Bercy mwana calamité bozozwa featuring nanga na Diamond. Bombo Clack Simba. Opesi gombe. Na makamani. Papa ba milieu sur les bakuna. Maïle nous savons. Parce que nous beaucoup si gombe. Vous fouti gombe. Plus de 50 000 $. Ko yebisko batu mususu yo ba koleki bango. Tika betana Diamond aluka bango. Ndeti mutu nini oyo ngana lobaka na leki Diamond alukai. Na mbuka o. Nan. Merci. Merci beaucoup, merci de répondre à notre invitation d'oser la featuring avec Diamond. Si, avec Simba. Et d'oser la renformer avec beaucoup d'attention. Merci Nayo, merci d'avoir tout bataille. Pas programme dans les années. Pas programme dans les années. Calamité dans bouger. Pour ma demande des ébélés. Nous avons un programme belé, tous les tchatchs bari kwa kunji, baebi, bajejevu, ba Darcy Chama de Paris, baebi Makambo, na ba Moli Misa, baebi Makambo, na ba Patrick Trifazé, ba programme des ébélés, ba Chole Masamou, na Maître Chamo, Chinois Mongemba, Kaskasanda. Ba programme des ébélés, ya ba Libanda. Mais tellement yo ebi, biso tout ça bantou yo, okolo baka programme no wa awa, papa. Machete ya no benga na Simba kia. Ba ngoni ba Simba mo. Ne ba ino kati lo amu. Donc ba compliqué na programme na. Mais quand même les solo ya Koffi Olomide quartier latin, ozana on non, les solo ya Koffi Olomide quartier latin. Quadracoraman Songambeli. Pour le moment nazana nkunati. Parce que avant de commencer par respect, nous avons kanaki, babiloko de sengaki qui quartier latin et puis ça Bercy moana donc voilà quoi. Donc ça se bat pesio au quartier latin. Biloko wana to ebine ni to sala ndinga na yo wana kina ve kwa da korama ni songa mbeli vola kwa do. Bando sande no ko yembi kaka ba répétition que d'été, ba concert kaka studio sande. Non, et ça c'est le contrat. Musique est développée. Fallait d'aller à la salle la musique et tout. Mais tu bêta. T'es à sur le bêta boy. Faut bêta musique boy. Ah faut ça la boy. Donc c'est ça. Ah sur le mot ça le logo non boy. Ah faut la ta boy. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bakana mutu na bango ki Bercy moi na toujours tout guida ne to lobaka na Fidsid. Tozo bunda toujours na Frebende Bombo Clack toza wana mais mutu azana posa ya ba featuring. O azana posa. Ok, c'est nangai, ils en ont bien, mais l'animateur, ils ont commenté. Ils ont posé na comme sa animation. Je suis là. Parce que ils ont comme nous sommes beaucoup. Tu viens à teka qui toque dans les daga boy boy. Na yaki batabraza na yaki bango na kendaki na bete lo mo na braza ils ont makasi au salon. Il y a makasi pour bega kututé. Félicitations, merci beaucoup. Merci 2-3 personnes bataille dimanche. Na pesi batu tout balinga Bombo Clack Bercy moi na Bouddha Forever Emily Mombote et puis na pesi de yoka songombote monsieur Divo Jupe Moulamba bino surtout bata Divo mbote et puis na pesi honorable Edi le papa social na nyoso zo sala na katangiringiri et puis message na ngai kaka ya Gentini Ngobila mokonzi na ngai mbaka yambanga mokonzi babiloko eza kitoko fe bima bana mboka bayeba mamsala wezo sala mwana mboka. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. Merci na batutu batali biso Batsando Aweya Boga Chanel Ndungi Sadam Nombe Kaplenga Diakwa. Merci à Théo
Zambrota, merci à Maître Chris Sisson Bakumba Bofaya, merci à Alain Boïka, merci à Edimbe, fin du monde, pourquoi pas mon général Silvano Casson, avec beaucoup d'attention, merci à Plamedi Bonnet, merci à Bruno Lubika, merci à Odino Mapouya, merci à Siamolex Aigle Noir, merci à Fouila Marline, et merci aussi à Christian Isilaba, merci à mon petit Gélin, merci à Tichik, merci à Yalen Foumou, Bosé Belé, Botalibiso, Converse Débat Formé, Bosé Belé, Jancy, Chef Coutumier, merci à Patrick Kengambe, merci à DJ Johnny, DJ Gaga, DJ Ray Datch, merci au Boss Robert, 277, merci à mon équipe, merci à Fabrice Ndekani, Héritier Moulungu, Amar Makika, merci à Chikotela, Urso Indou, Gianni Kodia, Bosé Belé, Gaëton Daka, Carlos Elika, MC Riga, Manzemba, le notable Tokutani, pour la rediffusion Lobby des Jeunes à 13h05 et le samedi à 16h juste et le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Agenda Culture. Vous êtes diaspora, voici le meilleur moyen pour aider nos familles à leur envoyant de l'argent ou à leur acheter une provision alimentaire grâce à l'avenir pour tous, en Angola ou en RDC. Pour cela, quel que soit le pays où vous vous retrouvez, en Europe, aux États-Unis, en Asie ou à l'Afrique, argent, veuillez nous appeler par WhatsApp au numéro suivant. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 heures pour vous guider dans la procédure d'expédition de votre argent. Voici nos différents points de réception. En Angola, nos bureaux sont à Luanda, juste à Kimbangu, en face de banque, en diagonale de l'immeuble Machuda Mandangi. Vous pouvez nous trouver aussi à Luanda, à Ojawenda. Vous pouvez aussi nous trouver dans le province de Angola, comme Mbanza Congo, Mankela, Menoge, Wej, Bengele, Bwenga, Wako, Bié, et puis dans les autres provinces de l'Angola. En RDC, trouvez-nous à Kinshasa, Super Lemba, avenue Lunguvu numéro 1, dans l'immeuble Bondo Sama, juste à face de station. Nous sommes à Victoire, nous sommes à Kasavubu, nous sommes à Ndjili, nous sommes aussi dans le province de l'RDC, comme Lubumbashi, Matadi, Mwanda, Lufu, nous sommes à Kimpese, nous sommes en Banza-Congo, nous sommes en Banza-Ngongo. Appelez-nous pour effectuer vos transferts vers vos familles. Vous pouvez envoyer aussi de l'argent pour les gens qui sont en Brésil, à Sao Paulo. Vous pouvez envoyer aussi en Turquie. Vous pouvez envoyer aussi en Europe grâce à l'avenir pour tous. Le retrait est possible dans tous ces endroits cités. Nous sommes caractérisés par la fiabilité, la rapidité et la sécurité dans nos services. Pour tous nos contacts, veuillez nous contacter par WhatsApp, plus 1 859 888 45 43, plus 243 90 67 11 067, plus 243 81 3 747 535. Nous donnons aussi la possibilité à ceux qui veulent entrer dans le commerce de vêtements de qualité produits en Turquie grâce à l'avenir pour tous. Les achats directement au prix des gros de la Turquie. Sur notre site web, tapez www.easycashinternational.net. La livraison est partout dans le monde. Partout là où vous êtes, la livraison est simple et rapide. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, week-end, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana
sakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Oui frère, Babi Tchonga, futur, hein? Nous t'aurons la 50 boîtes, la Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala twende X-Bass